Capage TV. Capage TV. Ndeti bo salir ndende kuna so redili yanza pwana. Pwana nini? Donc si nous on a pas mon logo vimba kawana. Na benda kilo tu so si na ngwana bwana posa mo na ngora. Ah. Oh so ezaki yebo ngabo comprendre ba mo ah. Dommage ka poya ngoli yanzite. Fait ngoli yanzate et il y a bateau tourner na ye, on ça ba fi na ye. Faut bi kana oyete. Et puis bateau banga na ba pesute. Soko bimisa. Bimisa. Na pe to mona de mutaka la mo ebomi mutu. C'est doye na ngambu ya sert na so si là, nde babi ki apesa invitation à quitter. Si réellement si que azaki invité na ndenga solo. Soka ya quitter Hassan Mabe. Ah mais comment sert Hassan Bongo? Na condamné te, na bi si réellement soka ezaki na ki ba pesa ki ye. Mais soka ki ba pesa ki na bango yete. Awana na torte. Pécha auto ku fait la noro na bango. Ba mois passé je pense. Ba combien de believe ba gite? Nous abiso auto ça elle. Tout ça qui? Boss live Watanabe. C'est aucun âge à sa grand frère par rapport à Fabregas. Vous comprenez? Je vais pas sur le plan carrière. À sa grand frère par rapport à parce que le Watanabe a embrassé maison mère, ba Fabre ba non on va parler. Sur le plan carrière solo. Fabregas a mukolo ya Wata. Vous comprenez? Pour les Fabre longue maison mère, Wata tika qui na maison mère. Après même ça sonne capage. Et surtout famille clan Wenge. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapage. Yo poza. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit colis. Ba ye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine,
91 180 Britney sur Orge. Maman Kapachi, aurait des os, frappe na le, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Ruth Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ruth Beauté a eu les sous Cynthia Kapash a outiko sukola apakola kama gamme de beauté ya Ruth Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola ngo. Olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango nde mikolo na zopakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa munoko te. Ruth Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Ruth Beauté atie biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Ruth atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Ruth Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Ruth Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Ruth Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ruth ndetinga bokona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga mikolo na tingani kaka na Ruth Beauté. Ruth Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Mbote na bao nyonso balandaka biso boza libanda ya mboka boza na Kinshasa tolinga bino mingi topesa bino confiance nde pe bino bopesa biso confiance. Ya la loi kenda mwa musika mwa kala merci na ba partenaire nyonso baza wa Ruth Beauté et sérum Ndundu eza déjà sur le marché. Ruth Beauté abi sérum Ndundu bao nyonso ba comme le quoi papa bango Michael Jackson. Ruth Beauté a na sérum Ndundu eza wana de ba sport Ruth saison liboso bat na ba partenaire nanga et ça nanga vraiment bien pour boire ba na sima ba oredezo bato nyonso bacha biso vraiment ba oya biso ya kala ça va déjà ba opri ba zeli liboso bo permettre biso boko tana katikati to na suka isa biso vraiment bien. Merci na Kasi boutique Molat ici Molato ya solo bientôt ceux qui nous a basali grâce to rozana boutique na biso ya Maputa bato nyonso so dérange ka Kasi tondo tongela bino kitoko po bino nyonso bonika bola tara nde na la te jour wana bo déranger Kasi vraiment bobano lukasko adresse ezara monke banolongwa awa ekepa Kasi ateke bata poto. Merci na bino nyonso bolinga biso. Merci tous en bino vraiment ensemble. Je me suis soro edengo quand il porte ça peut bien. Merci na bao nyonso ba reta batka banda. Merci na bao nyonso bazo za na biso vraiment bolinga biso mingi bozana biso elongo. Merci. Tous en la lou awa la lou star bonio. Ouais, ça va, Cynthia Kapashi bien habillé. Hein? Merci. Non, Cynthia Kapashi en Zambé. Babim, en tout cas, tiens, nous, Migolo, n'a fanatique. Ouais. En tout cas, quand on a na Ruth Beauté, en tout cas, félicitations. Pour Cynthia, comme on ma fouta. Vraiment. Vraiment. Et en tout cas, c'est bien. En tout cas, bonjour, on a tout. Bon, là, on a biso et moi, Mikolo, bah, Marambéaki, moi, belé, bah, film, belé, bah, au monde, à Barcelone, voilà. En tout cas, tu vas te concentrer dans ça. Oui, ils ont parlé nanga. Ni on se les gars, on a mon nanga, bah, tout va défiler. Na landa. Donc, merci na papa Albert, agence La Grâce. Papa Albert, Kapachi. Au besoin nana Kapachi, na salosine. Vraiment. Kapachi. Donc, papa Albert, agence La Grâce, maman Bernadette, la exotique La Grâce, bah, mbote na bino yangwana. Et puis Paul, mon papa social. Au ben appelé solo Kapachi mbote na pesi. Il y a Paul, mon papa social. Très fort et on s'arranate habillé.
alinga a changer nga couleur nga aja yo Paul o longola nga noir comme ça sous couleur ni somo o te par rapport babilamba no ila yo baya bongola na baya bosana na nzela pamba vraiment o lega ba bengo la lu maïken pamba donc biso aux arabes yepo batin oyo ebika toujours natin et puis na biso sur le baso nini bana njili merci na bino na ba soutien na bino et puis na PDG Emami la mutalongo li chômage na njili et puis na ville ya Kinshasa PDG Emami la sel biso Emami la palace na 24 awa et na Galaxy na veni Kato souka na flat na ba appartement tara ascenseur ezakuna et na bino so komi mona batu tout ba oganga. En tout cas, PDG Emami la merci. À tout à l'heure, dans Ozawana, et Jani Mila, Jordi Mila, mannequin en Zambé, tout travailler, Moussala, et Kendara bien. Ok. Merci en tout cas, Lalou la bière. Bonne théâtre, bonne chaîne. Ouais, en tout cas, chaîne Kitoko, na bossa na pété na mon boss RK Mouchanga Champions League. Mambo te belé na musika, toujours au coach, et puis na maman formidable. Maman formidable, maman banana, donc continue toujours couper sa chance. Et puis ailleurs, je suis dans les formidables. Abinon, mon bas succès dans ma combo, faut na lugana panzango. Na roku fa na ngote, itilerte, faut na partager ngo. Avec ça la recrutement, na mis au groupe les formidables, ils ont répété déjà. Donc tout ça on a encadré bana pour na kopanzara maïle bani. Donc en tout cas théâtre qui n'a bien. Ba film yango nezo leka déjà Lupanga Molili. Lupanga Molili oh ils a écrit par Ngai. En tout cas besoin de Rolanda film yana peut souka na idée. Pourquoi tu as idée à Lupanga Molili? Ouais, Lupanga Molili. Par rapport à la famille de l'Afrique. Ah mais oui, et surtout biso de s'inspirer à na nature. Vous comprenez? Ba marambo to ça ba fait social. Vous comprenez? C'est-à-dire il fallait ka bouyer na raisonner ba marambo c'est pas ça na ba vie na biso. C'est nous Lupanga papa Koufi et papa surtout papa va boutara na ba 3 bassi ba 4 bassi sort na singa rabate ga Lupanga pour mi balé so boyo kanimi so dans boyo kanate zo au monde yo considérer que ba papa leki ba tata mwasi ba ye yo la bilo rande ko na bango donc singa ika ki mo mbutu ezala to ba bilo wana ni yosu eza ba bilo ko mela biso moni ya moni sko to tsara ngona misala pona éduquer ba droit de éducateur à masse place où ils ont ma bien sala te place où ils ont bien sala au moni et dans ma famille mususu lelo bana batu bakuma batikala ba orphelin na ba balabala papa zaki bien azaki na balar il est papa Koufi ba famille ba sala ba bengani bana ba bengani mwasi lelo bana ba hotelingana la plupart bana ebele so tali bona banzela akapashi so yoki ba cause na bango ba maramba ba bengana mapango ekozanga te iza ba kindoki yali ba tutu yali ya moni sikoyo na nyonso wana na fandi na boule nde na komaki na komi en tout cas film ele kabe. Merci Lalou la bière tozo qui est pena bien okolo bani pour na barando o tokota na ndule po sur la peine ndule bien ouais avant tozo na théâtre Fabregas invité Watanabe maolo ba rien mais jusque là tout le monde a pena que o aboaki mbwakela o aboaki mbwakela côté au peut moni déplique côté au peut moni déplique na Robinho on boit qui boit quelle est musique en ouais biso et ben donc les cas bongo to ndenge entre temps ba petit le roi ba whisky bazo kanga kana bango ba voilà ba arena na bango oui donc ba billet plein guichet fermé déjà premier vente pré-vente okolo bani pour na mambo en tout cas et c'est la première mais ça sonne capage et surtout famille clan wenge vous comprenez le to moni ba fi na so wenge basangani pour basala honneur mo ya bien le barata kala mais lelo grâce à Matou Djabi ba réunir et ça lelo mo ya bien sikoyo boni na bino mo bana bino bo comme ce que éparpillé or ole ubolinga batakami suba ya batake bino mais bino boza ko satakane bino na bino omoni or lelo yo respect na musala ngo za subite vous comprenez pour ce total bien nan boss live Watanabe c'est donc un âge à sa grand frère par rapport à Fabregas vous comprenez vous voyez sur le plan carrière à sa grand frère par rapport à parce que le Watanabe embrassé maison mère ba Fabre ba non on va parler l'air ba yé ba okuta Watanabe na orchestre ba beta parce que c'est sur le plan carrière solo
fabrika ça mukolo ya wata oso comprendre po les fabra longwe maison mère wata tikala ki na maison mère abeti première disque na ye amour wata azana nini azana na maison mère abeti deuxième nini yamado wata za toujours wapi na maison mère on comprend si wata pe yo simba lelo makamneza ya simba donc ngana oloba na bango boyi baza bandeko surtout baza bana ya papa moko lelo ba guerre oyo so ba okay na ngo eko kitsa bango omoni po wata na ba fine na fabro pa na ba fine na on comprend lelo ba fanatique a fabricas ba se plan na ba réaction ya wata te ba fanatique pe ya wata ba se plan na ba réaction ya fabro te omoni sikoyo faut ba longa bien singa faut ba simba na boye pour que ba fanatique na bango ba sangana lo wa mutu moko pe pesa bango a force wata robeta ba fanatique tu ya fabro ba sa nini ba kekuna fabro robeta bango be kuna ba sa nini ba ye et pesa bango ampleur omoni mais so ba comme ba guerre ngana limité ba guerre ndete ke sa bango ba disque te ba guerre ne pesa bango makambu te or par contre ils ont fait la force wata robeta nem sous Zénith fabriquer ses invités ayo tsande kone poa pone bandile banda ka ngobongo ouais ngana bandu le mo ya wata na Béatrice je pense banda bongo makasi ouais invité Fabro ya yemba wata pe même akenda parce que ka lelo elo nini ko esaki bo panzana sende kono amabe benga ye ofense so na utalisi vous comprenez que oyo ka kuna ya bo na réseaux sociaux YouTube en tout cas isa mabe makasi surtout bino za clan wenge botana moment o wenge sangani pona kosala iloko moko oyo sepelisa mokili siko lelo bino bana bango bokomi ko créer division kitoko te ba azo mina terre ya robenga na babongisa et c'est kuna ngambo pe ya déplique na Robino en tout cas isa mabe boa mikolo boa en dehors à musique boa na vie privée comprendre bana bakoli baleki bali musique ali tout ce qu'on mélanger musique na vie privée pour le bagarre na comme konta tina ba vie privée ba comme finga na pena ya solo ce n'est pas bien ce n'est pas bien musique etika musique vie na etika vie na biso surtout batala wenge moment o bazana ngo et ça ba bien kitoko to moni pe soirée à Péchang on dirait pe bido posa ba te be bazala été paraît-il que ba benga ipe si là il y a répété ba blo un peu ba rando pe on dirait ezakara malgré bo ça le quoi bo benda koni mais bozara moi séparé ba ta théâtre mbilinga na mbilinga omoni ouais ba miso misisa tota est-ce que ya ba ta théâtre bino so bisani en fait ngana hypocrite et puis na le bas clair vous comprenez voilà. En tout cas, premièrement, on a félicité Irsile Péchang à Black Light, Panthère Noire, na initiative à Zwaki. Il y a aussi ça ba wana ba mikolo wana ko nourrir bango, ko pia bango ba wa pesa gi bango. En tout cas, na vous excusez, moi grippe. Et surtout attends on a droit nini na Rontana. Rontana obiso nyons to yebi kuna so l'autorité ko mekati. En tout cas, félicitations. Bon, au moni, ils ont ma organisation. Vous comprenez? Qu'est-ce que yo, biso de agité. Baxa agité, biso de l'équipe, na biso de agité. Pour basa l'organisation na bango bongo. Ayebi que non, ben invité na nombre na bango limité. Na benga o. Oh, l'em soirée est important na soirée wana. Comprendre? Tu vas tenir rigueur, tu n'as pas de biso. Et le but est le roi péchant à Bossana à Bengue Saïsoté, ne a yine biso. Non. Ne biso photo yinae. Non. Ils ont une organisation, à tali que non. Bango ba banana, l'em sous deuxième édition de Bossana. Ce doyen en gambu ya serre na biso si là, ne babi a pesa invitation à quitter. Si réellement si que azaki invité na nenga solo. Sora ya quitté Hassan Mabi. Aux autres monde. Pour capable de me sauter invitation sur ma pression et sa considération. Ouais. Vous comprenez? Excusez.
eza considération so invité yo sikoyo so na bi ke capage lem sur bon invité capage na on attente na ko délégué ata John Mystique na konza nini ya capage TVP omoni sikopo yana batu mususu babeti pe mabako mais comment sert à sali bongo na condamné te na bi si réellement so que ça qui na ki ba pesa ki mais so ça qui ba pesa ki na bango yete wana ana torte mais c'est ça qui m'a invité qui est passé na biso péchanga et kayete wana nde ekomi mabe omoni pour invitation à considération mudakanisi yo atake mutu na yo ekota pe quand maman boye quand mais wana sko bango ba ebi bato bakota kan neti nga na rapembe vous comprenez na SB na so la bien et pas ser na so péchanga na so la bien do baba yaya baba tantine na nga na linga bango mibale makasi do makamna bango etalinga te ponga na mwana liboso na bango na mwana omoni donc ce que da bongo qui abengisa qui est kayete wana isa mabe pour invitation isa considération bon na éviter ce que ba resola na part na bango na éviter omoni péché auto ku fait la noro na bango ba mois passé je pense ba combien de believe ba gite mais ba biso tout ça qui c'est-à-dire matanga ba inviter à mututé pour eza lié moko bato bakoya na bandi bali ya mawa ko ba muninga malamba e bakena tango mawa mais feti ba organizango omoni c'est-à-dire lobi teke le roi ba biso to ba matanga faut rappeler la fête tozala donc le roi de mon anagité mais coup de chapeau il sali bien félicitations nebi ke malasima lem to zanga te to kozala en tout cas bravo na Yassine Péchanga na une initiative moi bongo en tout cas très bien vraiment ok kitoko to continuer to ke nango vraiment bien la bière makambo ikende bien mais to sala ke mission mo anasiki ba image ba misa ki photo wana ba lobi eza nango lianzate ah oui, il y a vidéo, il y a sextape. Mais l'ongezo moi le quoi pas mais babi les empakati ba to comme na peine assez malgré que ba abonné musu bazara très trop impoli ngana efasa ba commentaire so yé dans d'impolitesse en tout cas faut longwa pour ba te belé batala on faut ya oloba commentaire na yo l'éducation et ça là vraiment bien parce que tu as raté pour na sala ba je tu as ravena pour na musala donc so est bien faux zala na maïla rekomela biso avec droiture et ça là vraiment bien vidéo on a babi les empakati sko et ça chantage ton deni bat bazwa bilonga bat babambi bon monde de l'eau évolue technologie comme makasi fort on comprend de l'eau bako katapina sintia boé bazio pena nso to moi de maman mo babambi ke lununda pour ka ba salir yo omoni ndeti bo salir ndende kuna so redi lianza pa pour anani donc si nous on a pas bon logo evimba wana na benda kilo to susi na ngwana bwana posa bo mona ngora oh so ezaki ye bolinga bo comprendre ba mo mais oui donc susi na bino faki bo mona ka eloko wana non pareil moi abendi bezan opé babilo mususu bagondo te ye bo ye style na ye ya marque na ba bimela a jouer bongo OK ozo comprendre capacité de théâtre total la place o esimbi na tikali wana OK auparavant il y a non jouer bongo te pendant jouer normal bilamane pe kitoko mais là yo mona kilo te simbi afandi wana boya kana ba style belé oh mais oui na ko ya boye pire petit et tout na mona ezwate boni boy na changer na comme na tonalité de pas esimba te na changer na ko jouer à 14 nil de place na mona nga ba do mo beta maboko ko simba na fandi wana mbama OK mate belé ata pomba leader banda pomba te abanda papa ano jouer papa tonalité américain megongo simbité là na pomba ou mate belé ma fait na so Christian Shoga avatika na rôle nèg normal ano jouer papa malgré à l'époque on papa on peut ça la effort omoni sikoyo bato bolinga bo salir bato Redi lianza responsable ana belle famille na ye ana mwasi na ye ana famille na ye à peine auto ko fait la maman na ye sikoyo mutu moko boye ofandi
oko créer base na kombo mwana bato oyebi nini olona na mito ya bato oyebi ndenge nini comment okitsa ye na belle famille na ye so olingo osala mamu so ata photo mama na bino moto ya mama na bino tsa oluka okopie mutu pourquoi parce que bato bolinga bosala bato bongo mpo bozwa neti nini osalir nga mpo ozwa nini dommage kapo ya nango liyanzi te mpe ya nango liyanza te ya ya bato aotourne na ye aosala bavi na ye po ebiki ya nango ye te epuis bato babangana na bape suu te soko bimisa bimisa na mpe tomona te mutakala mo ebomi mutu keye bapiblie mutu akufi mama buna crise non tomona te nga na après nga soko bimisa mpo na yebi nini natambola okosa donc toa baamike te toa baresponsable soko na posa nango original benganga na privé na otindela na ngai yo pepele yo tinda te so oza na posa nanga so na posa omona na place ozela nga na publier natindeli na ngai yo soko orepublier na yo vous comprenez? Donc, si vous avez bien ça, vous avez bien été. Et ça a bien été. C'est de vrai. Vous avez ça là, c'est bon. Kitoko. Toi qui n'as vraiment bien, toi qui n'as vraiment bien, paranga la lula bière. Toi qui n'as kitoko. Mais tout le monde a pu m'attendre Angélica. Bino soboya kité biso toyara. Na mona ba internet ba stopana na matanga il y a ba comédien to le bara te po ezala pona ba vu mais et ça peut pona bolingo to apporter pas na bino mais bino presse et soit qui moi matanga mais to mona eka ya Gabi moko Alexia biso bolingo. OK na mona ya Gabi peut trop tena Angélica mais quand même ayaki. En tout cas ça fait trop mal mais un soir na ne matozaki biso na Barça tozaki. OK parce que to fandaki pa matika songo na pesi mbote matika songo kaskas to fandaki tozozwa moi J pa na tala ba ta appelko ba yiwana junior na ba Jérémy na bingambe tout na alendele bazaki wana to soli vega likolo non to na nema to aussi ça do ça ndoya to sisi to bete malgré to umila ete to komi to soli ka moi muke maman to ça nini to kei normalement il fallait to zala les samedi yango mais sauf que le programme sont des écoutes en tout cas nga mamatanga na zanga te omoni na kama ekuko zali te omoni ba biloko ezarani kapashi bo bandai film mo boye bukataki. OK sikoyo boze ba bien programme boze ba bien programme to yo kan to ku dans journée brisque moment non to tourner au lobby tu vois na chouati en tout cas ça la qui passe Angélica Madelena moli monepe manakimia vraiment donc nzambe oyo asunga ba orphelin ba orpheline azo pina terre reconsoler mitema ya bana et donc ça là il passe Nathalie enterrement puis bino bande koné bo tika quitter bozoli en tout cas bolela qui makasi vraiment pour séparation moni capable chose ala to mona na ata boye ala de yora na raté mais na mona capable na musika ouais c'est comme ya rozala sous te boye libela mabe surtout que l'on la ne aura pas si mabe hein ya moni lelo capable il faut ko kima ba marando important ya moni fait na so ko felo mida loba l'esprit a bien polémique ya non atina te ayebaka moni lelo yo to sa barando nana ndima ke Angélica okufa mointe nana ndima ki omo bali wango lelo komo ya na ba vie na biso to beta support te so ka papa OK risque papa OK omoni donc sikoyo photo yeba neni na otambola neni na ozana batu c'est très important dans la vie c'est très important omoni donc nzambe na lola ayebaka kopesa so makasi ayeba otambosa biso excuse denga pe o grippe makasi hein grippe on a bina yo le roi joue na pole na mbula o ba boakeli wango na théâtre kama na zo yeba nzambe na lola pasteur Denis Lesi en doit faire un contrôle pasteur Denis Lesi quand émission solo la boy là on clair de gorge en tout cas il faut y a Denis à délivrer pasteur Denis là on va pasteur na bon délivrer pasteur Denis Lesi pasteur Joël Francis
Pasteur Moïse Mbiye, pasteur Mike. Alors pasteur au délivrer. Donc pasteur na oya pena contrôle pastoral. Botel ngana o gorge. Na comprendre. Nini salité. Nini na salité na gorge papa chayebi. O Bactrim Q. O Terpin Q, o Mike Q. Oh nini Q ka bamzo tika masanga na tika. Babisi babio keba na mutana na corona. Atala na no corona. Na kenga mo tina nini oyo. Na INRB. Na ko tester bango na wana voyage lobby. Bosala ngono. Ta. Bakoti ngabelo bakota QQ. Oh ya Greco pe koma. Ya Greco go. Baba na so rambo na bon. Ba beti ngabelo wana QQ. Lobby na ona ebwe. Ta. Kena. Na bino o eza nini osute. En tout cas, ils ont bon. Wani ana ngoto to blague na banga te. Mutawa ibanga mungongo ate. Ah ibanga mungongo ate jamais. Ozaba ma formidable. Ebele. Ba meka. Boko rada. Ebinga na uta anjeli. Place sorcellerie de Fefana. Place sorcellerie tu ya mokile na. Place ko dano ko kopo. Apesi prophétie na match à Léopard. Yalinza. Bako to luka bango e bakopo wana. Tu es monde ma Léopard hein? Ma Léopard bako même pas comme Moïse ba ko cité na lobi ke fait ba ko taper ba loko. Ta la monde pour na nga. Ba fa na ba. Ba joueur si ba leka. Ba joueur si ba leka. Ba leka déjà. Ba joueur si ba leka. Pour toi quand ba toi aussi mouloro à room. Moi n'a pas que room. Au New Romadi. Moi supporter. Aussi biscotte mala. Malgré faire sola, nga sou bien ta sola route bien, mais a vie nga. Joyeux anniversaire biscotte mala. Vers sola et tilo vers sola ngate. Tilelo. Tilo akabate. Ba jouer belé pa que ça ba kabate. Tilelo biscotte mala na poto na kabate. Papa na bisna to kabela ngate. Mais viens nga à 4. Bah jouer belé qui ça kabate. Aujourd'hui 13 hommes pour tout. Aujourd'hui 13 hommes pour tout. C'est comme moi. Jusqu'au monde dans les colonnes dans une room mala touré. Il y a ça au Pollandais. Pour yomo so moni ba dans le terrain aux obanga. Bana moi mi couser bo. On comprend? Donc les loyo, ouais mina minto ti les lo ba te belé ba ra dans l'hôpital. Baby que Léopard n'est bétité. Toi non mi-temps. Baby que toi non mi-temps Léopard n'est bétité. Non match facilité. Bon espoir. Bon espoir. Qui tout ça. Si go joue ba yo ka ke to lo ngwaki. Lem su ba ko tsa ba na morgue ma mo kuna. Parce que ba ne ba mangambo wana. Eza bango. Dans l'état. Tout le monde. Donc bo ça elo on dirait ba ça me forte. Tala. Na bino na oya na fekodi mo ezaka pembe na 20 millions. Tala ba messi bebo si la ba semele. Ba ketch. Ba beta suma solo bi ba gagner tout à la bon. Ba professeur ba futi bisote mbongo nyoso ba Tala. Ba loka même akati. Na bino yo ba loka ki bango. Ba futi bisote ba médecin pe koto. Ta siko yo. Ba soda pe koto. Tanto gani nini? Soda loka tina kata ma. To gani nini? To gani nini? Ça dit domaine moram des OCP là. Bazo pandager. Bazo ba bien ba commissaire alors OK après tu as 40 000 dans la zone. 40 000. Malgré tout bol mais on bon qui mais bon ebele. Bon ebele. Donc après on a ma bali na RDC. Totika. Totika po to aussi là na mboko. To ando kufa na msoka abuye. Mama mo akufa gidi. Attention ma pas akufe. Maiza va kufa nani? Na stade. Oui, bit Maïsaf, papa na oui. Papa na ya ni mashigwa win. Ako na stade, les mots bali. Donc on dans combien de bateaux? 4. Parce que là bon, ça so éliminatoire sur ni 5. Yanga na kenda sous stade de. Vous mina fanda. Po na boy na okata na ngapa kosu ku obeni mama gonjo kufi. Donc batika biso
En tout cas, on dirait que tout soutenir les musiciens. Nous les gars. Nous les gars. Donc, tout le monde a dit que les gars sont ok, tout comme on demande pena de qui n'a pas bien été. Tout comme la super. Tout le monde a confiance dans tension au pamba. Terrain. Merci beaucoup Nayo Kapachi. En tout cas, to zala. Et merci à tout bozo concentrer, bozo consommer ba film na biso na Naomi Barcelone TV, le pan à molili ya ngwana et ce qui est sili to kota la femme au grand cœur ils ont tapé kalaté. Donc tout ça la binora musala sans musala et loko isdate. Merci beaucoup na papa Albert Agence la grâce et merci Nayo papa en tout cas merci à tous ça là et ça là bien vraiment na bossa na pété na maman Bernadette l'exotique pour appeler la grâce ba mbote ya ngwana Paul mon papa social yao ya ngwana mobala pembe na bossa na tena bébé Chico Maneka Château Rouge kwenda Futuka yao pe ya ngwana multimillionnaire chief Makiadi Nchiloa et hymne national les gars tolo bakaso moni faut téléma ça la moi bien et na bossa na pété na boutique d'habillement boucle création pas maman Blandine Basele bambote ya ngwana mami et puis maman Ghislaine na restaurant j'aime moi ma mère batika ngate c'est puis na mère ah ça l'orange man maman bango et le ekoti et na bossa na pété na salon Esther Queen Air babi na minto adresse à Sika masimani mba couloir tozawana to ya wana master na air mo baluko les cause moi faire moi 50 et ça la bien Queen mon ami ya ngwana et puis bana njili bambote na bino ngwana PDG Mamila Palace toujours salle de fête Marambutu boza de cité kitoko na kitoko Clave Maleba garçon Valère babino nyo surtout bolinganga na pesi bino bambote merci na Joe Mystique pour la réalisation et puis na yo merci Paka Kapachi et puis na bossa na TD Master na Canada Marquis de Killer bambote ya ngwana et puis Herman Kasongo Muluba Wait Muluba Delix bambote j'imagine toi les pères de Jimo merci d'abord on est sur la division en tout cas pour dans le fan de l'actualité to suki a prochainement na numéro ya Sika pe mahamu ya Sika kolala kolamuka tozora ka mahamu ya Sika po Congo et à la rara aboye pe mokile salama pe ka aboye merci nzambe apambola biso nyonso mbala sima na numéro ya Sika bye. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. On le dit comme une peau. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le robin de pain. Peau. Il n'y a pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as la serre. Ah, des solutions. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson il connaît. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson lui connaît. Il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là, papa, 2 semaines. Ozala na problème, yanduta, tampon, tache noire. Yo moto poswe koma yo lokola ya ngando balia yo bambongo epa ba mama fode te ba papa ba bomba bilongi bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines na 2 semaines na pamba yo moni changement ozana besoin ba benda yo mwa bassin ba sala yo taille acoustique ye wana docteur Brice Martina papa 2 semaines boyika ya loposo ye oyo olingi temetise to yo lingi pono na ya ngolo botala ndenge ya salaka bato papa 2 semaines aza fin azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te toza bongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba e bongo na changu ba lobi adresse za se moko ke baba kosa yote toza bongo na Jules Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzau numéro 28 oza mobimba boyika ya loposo ye oyo il connaît loposo lui connaît papa 2 semaines Kimaki Kakasi Sabidimbu ya ba docteur. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.